Famille des handicapés physiques, toujours senga na bango, balukela biso site, batongela biso bandako. Deux chambres salon, pour que et permettre na biso ata lelo ke na kufi bana pe batikala na lopango wana. Biso penza ba handicapé banda penza nga na komi na ba age oyo na tikala komona tabola momoko ya pays na biso te. Na pesi pe ba numéro na nga nyonso tu o nga naza nango o mutema na ye ekotouche pona maloba o nga na lobi pona réalité ya biso ba handicapé abenga pe biso kaka na numéro wana. Nga ndenge nga nazoloba boye nazali koloba boye ke pona ngai na bandeko misusu tolongoe na biso na fekopeya. Tolongoe na fekopeya parce que aliri azali komema lupango azui centre na biso en otage. Ou bien pe abenga mama Sylvie pe akokomisa biso ba message nyonso tu bino bokozala nango. Sylvie yaka Sylvie nana tonja wana posa bolingo Amerike balobinga no tobetatu na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane bama baba tata bama bandeko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele ngaja na sila s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi. Alors, dans l'émission de Sylvie Mode TV officiel, Mbote place aux alliés, en Amérique, en Asie, en Océanie, partout, en Afrique, même en RDC, Mbote n'a vraiment place aux alliés. Nous avons représenter une émission, nous avons à Tabona Funa. Nous avons parlé de Awa, à centre, tout est en Zela. De moment, on a appelé cette émission en Zela. Comme d'habitude, nous avons mis place tout le monde, place tout le rendez-vous, nous avons l'émission. Donc, nous avons commenté au moins cette émission à Zela. Mbote vraiment na mututu oyo soutenir l'émission oyo mbote na mutu nyonso oyo saka implice pas maman Sylvie na association na epote ba soutenir handicapé nyonso mbote sou makasi vraiment na maman Anne Mukanda na Paris mbote maman Blandine Machanga maman Jérémy mbote place za kuna maman Blandine Machanga maman Anne Mukanda mbote place bozali na Paris kuna. Alors tout ça pas biso ko se présenter pour toi baye. Bonjour papa. Bonjour. Kombo na niveau wapi? Komonanga mbo etawale na vandi na centre ya handicapé oezaka 0 mètre awa. Alors papa biso to za chaîne oyo des amis dédiés pour handicapé hein. Directeur ko mona bino to mona ki zo tambola to kutena to soli na yo to pente surtout ça l'émission na yo. Na bino handicapé ne ovivaka na cité ne ovivaka na ba famille na bino. Osala ka to za le ko débrouiller ka to ndengni. Bon biso to salaka te naza na mwasi naza na bana baza kotanga mais kotanga ya bana ndeko nanga ezali kaka ka ndenge tolekaka kusengaka wapesi wa mwa 500 wapesi wa mwa 300 kaka ndenge wana en tout cas toza na vie ya bien te vraiment. Vous avez combien de bana papa? Vous avez combien de bana? Bala? Bon, naza na bana 5. Moi so na bala était mais po naza pe na mbongo ya kobala était. Mais naza na bana 5. Tous les 5 bana nazo bunda na bango baza kotanga. Et puis maman vivait avec handicap, toi ça valide. Bon, moi sinanga aza valide.
Alors, tout le monde a mis un peu de handicapé, nous avons dit que 5 moi, je 500 000 francs de débrouiller. Bon, est-ce que le gouvernement est en cabine, bon, en tout cas, biso penza handicapé, banda créa Congo, tout à fait na Zaïre. En tout cas, totikala attaque au CPLAT. Totikala attaque au CPLAT. Ba président surtout au bayaka. Ba pesara biso kaka ba promesse. Oh ba kosala boy. Oh ba kosala boy. Eloko moko o biso to mona ke pona ba handicapé to CPLA ezate. Na handicapé otanga. Na otanga te. Et pas na biso importance moko ezate. So pourquoi le gouvernement est rejeté Rabino, ba considérer Rabino, tu bien la femme Rabino, ils ont contenu nini vraiment? Bon. Que bon, ezali de bonne foi il y a ba président oyo ba leka bazalaka penza na bonne foi parce que ba raisonnaka ba vie ya handicapé te. Malgré que les oyo ba pesi biso ministre délégué Maman Irène soki okei côté ya Maman Irène en tout cas ezali nango kaka passe azana kaka échantillon à pam pour banda pe batia et tozo mona ata changement mon côté yango nde tozali kosenga kaka na gouvernement lokola président Félix azali pe bon azali pe kolobela pe mingi makambo ya biso ba handicapé biso pe ba handicapé pe to votaki a raisonner ata biso apesa biso misala pour que pe biso to banda pe kotangisa bana bana ya ba handicapé lelo oyo bazaba militaire biso moko ba parents tozali handicapé mais bana o biso toza kobota bazaba handicapé te ba misusu bazali ba ministre ba misusu bazaba militaire ba misusu bazako sala ba misala pourquoi et pas ya biso ba handicapé bazali ko négliger biso boye ezo pesa biso pesa passe pesa ya passe. Nous avons proposé au gouvernement, toi, Maman Irène, dans l'émission, nous avons proposé pour les handicapés, vous avez un souci à Nini, vous souhaitez à Nini, pour que les handicapés à vivre très à l'aise. Bon, pour les handicapés, vous souhaitez que les handicapés misala. Les handicapés misala. En plus, il peut que les handicapés espace pour que les handicapés attaquent. Batongela biso bandako o ezali 2 chambres salon na chaque famille ya handicapé en tout cas wana nde penza ekozala malamu penza makasi bapesa biso misala en principe batongela biso bandako po place biso tozo vanda ezali place na biso te ezali lopango à l'état où ils allaient représentés par le ministère et Affaires sociales. Aux hommes, on a dit que la famille n'a pas de garantie. Les lois qui ont été koufi Affaires sociales a bengani banananga. Ce qui moninga mokoboué a koufi Affaires sociales a bengani banana. On a des garanties pour la bisota. Alors, tu as pas pour ce moment Makassi, première proposition de Papa Pessi a proposé bien que il y a des difficultés Makassi. Difficulté au Vanda, né misala. Va proposer un chef de l'État. Nous autres les militaires camp, autres les policiers camp. Bango peut-être que handicapé, la difficulté va être difficulté en daku. Va venir à centre on a une fois qu'il y a koufi bani va garantie mon côté. Ba benga bana ba tira ba orphelin. Et on peut proposer s'il y aura moyen. Pour que on terrain mounene, bouton ba ndako, des chambres salon, chaque handicapé, le fait qu'il y a place à là.
ko bunda misala pe et ko arriver ba ko sala bango. Et ça pour moi malamu. Donc on pas mutunyo surtout. Il y a autant de ONG, il y a autant d'associations na poto en Afrique, en RDC ezali. Pourquoi pas pour penser un loco un handicapé ko c'est bon centre. Pourquoi pas ko c'est bon quand il y a handicapé. Tota mabisira nyonso to ka handicapé va na place bona centre boye ngai boye de boye ka boye loko ça les raté. Ne doit pas mission chaque fois, tout c'est la mentalité. Juste ton temps ça bien ndenge handicapé vivre à Kinshasa, leur difficulté, leur façon de vivre. Façon avant na ba ndenge nini. C'est pour cela que qui a sur le terrain en Funa, papa surtout sur ma solo wana. Alors papa, quand pene ba valide yo handicapé, on se sentira ndenge nini bino ba handicapé? Bon, ça dépend, il y a ba valide yo vandeli hein. Pour bon chaque moto a un caractère na e. Bon handicapé mususu azo vanda devant ba valide baza ko négliger. Bon handicapé pe mususu ako vanda pe devant ba valide en tout cas baza ko considérer. Mais mende nazo bete la sete mingi na ba place o biso tokenda ko senga soki okangi motema te en tout cas ekosimba kate po ezaba négligence moko totale. Alors question de faut savoir kasi pourquoi bonna ko senga pourquoi pour même ba barre na ba terrasse bozo senga alors ils racontent nini tokenda ko senga po donc ozo tala kaka no yo moko libumunzala mibale ozana famille sika oyo famille wana bakovanda kanzala ekosenga yo papa kaka keno otambola ba façon nyonso tout pour que libota na elia. Donc bino pas ko senga ko musana bino pas ko senga samse la raté pe bandicapé mi de bandicapé nyonso ke bon nga lokola ndenge nga na telemi awa nga naza na diplôme d'état na zone nga diplôme d'état que bon musala ezate sika o na sali ba demande ba façon nyonso tout natinda ba hôtel de ville natinda ba place ebele que bon ba réponse kaka négative bon siko na kosala nini dis-moi que tantôt na telemaka na ba balabala na tiaka loboko boye pour que bato ya mawa basunga ngai ou bien pe ko tambolaka ba boutique banini pour que bana balia. Est-ce que le niveau hôtel de ville à Kinshasa vous avez garantisé le niveau hôtel de ville? Eloko moko côté en tout cas bon nazali pe ko senga na Gentini Ngobila lokola ye azali kinwa bon azali pe lisusu pe ndeko nanga ya Maindombe ndako munanga mbo etawale nazo senga na eboye moni na centre o biso to vandi wana ezali centre yepe asia ya alukela biso quand même solution que atongela biso bandako pour que to vanda na ba famille na biso po ndenge tozo vanda boye lelo akoki na eko ya ako pesa biso ata 10 000 sacs ya loso esili ekosila nango mais soki que atongeli biso bandako puis pe apesi pe biso misala en tout cas ekozala penza garantie pour na ba vie na biso tozala irreconnaissant envers yete moni po parmi ba gouverneur nyonso tout o baleka na Kinshasa premier gouverneur aya ko rendre biso visite ezali son excellence monsieur Gentini Ngobila. En tout cas tomona ki penza pa ya sala ki penza pona biso. En tout cas tozali ko remercier penza makasi na ta ya COVID-19 na yena mama Nyakeru première dame. En tout cas to sepela ki penza makasi tozo senga na bango bala kisabiso bolingo wana na kati ya centre na biso tozali 117 familles des handicapés physiques tozo senga na bango balukela biso site batongela biso bandako 2 chambres salon pour que
et permettre na biso ata lelo ke na kufi bana pe batikala na lopango wana. Papa Jantingo Bilaoyoki, maman, papa Nenga Lobi, Oyaki, vous visitez qui bango. Vous savez bien, hein, qu'on peut s'amonter loco à lire le lobby à Okesunzala. D'être toujours dans le je me suis en Afrique, RDC, hein, qu'on a s'amonté Moussala, des amalam que Kokabelaye. Là, ça qu'on l'obambisi, au Kabelangambisité. Là, ça qu'on l'obambisi. Là, ça qu'on l'obambisi, chaque fois, on a un peu de l'obambisi. Si vous pensez que mon colombo est lié, jouer l'année dans Okanzala. Maman Denise. On se trouve que la fondation a basé par ma bourse, excellence, il y a ma belé. Fondation peut sont handicapés, maman. Maman Denise n'a qu'à maman, aux initiatives belé, malam, on peut passer pour la bâtonnière. Talaka, la vie à batouté, talaka, la coloté, talaka, la tribu, talaka, la façon de vivre à batouté. Mais je suis moutou, comme Congolais. Les handicapés, ce sont des Congolais, des Kinois particuliers. Ils ont des difficultés. Ils ont lancé appel dans mon union sur tout. Trois autorités, tu vas dire bon on son excellence, monsieur maman Denise Nakero, président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, bosunga handicapé. À travers Maïren, bosunga handicapé, bossa bango quand est mouné ne botunga bandaku pour esunga bango ba vivre malam. Parce que difficulté belé, ce que tu visites ba camp place ba centre place ba vandaka, on n'a pas sina mawa. La difficulté ça m'a sikawana. Alors un message auto la Célébino. Ils ont elle est quand même autorité. Mais s'il vous plaît, éthique à la moutou, comme projet pour les handicapés, il y a Kinshasa, vraiment même la RDC Mobimba. Alors papa, je pense bien que tu soulèves aux équipes président handicapé, je salue 11 ans de mandat. Pendant le mandat, 11 ans, président handicapé. La difficulté est que vous avez vous avez une association. Bon, tant que vous avez 11 ans, nous allons remercier Mingi, DG Asnel, na DKS na 12e mire ndenge na kendaki kuna kosenga pona bandiko nanga bandikape pour que batie la biso courant cabine oyo ngai motonga na sengaki yango epa ya DG Asnel na DDK na ministre provincial ezalaka papa Emmanuel. Nazali ko remercier bango makasi, nazali pe ko remercier makasi lisusu papa Clément Moubiaï oya DG à Régie des eaux na senga ki batio ya mai batieli biso batio ya mai banda na Kontilifa ekeiti centre. Bon, nazali pe ko remercier lisusu makasi ezali fait président ya ba personne vivant avec handicap Martin Kanda na senga ki ke atongela biso ba WC na école. Président national aboya ki pété ayepe atongeli biso ba WC na école. En tout cas nazali penza ko remercier bango makasi. Puis pe na senga ki pe lisusu pe machine moulin na mindele moko baza baluma nazali pe ko remercier bango penza makasi a makasi. Mais difficulté actuellement difficulté aux ezali na kati ya lopango ezali problème ya tous les 4 bâtiments ezali kotanga penza makasi ya makasi yango tozo senga na bata bonne volonté basunga biso pona batole po mbula soki ebeti na moto o azana kati ya bâtiment na moto azali banda ndenge kaka moko soki tozalaka na kati ya centre mbele nalingaki nalakisa yo ba TV nanga o epola na mai donc soki kaka mbula eza kobeta il faut vanda na bana penza boye ou bien ozipi sachet boye ozipi pe bana na kati nde yango wana ezopesa biso penza passivement makasi ya makasi. Et puis pe nazali pe kosenga na mama Irene biso na kati ya lopango nomination oyo coordonnateur provincial ya FECOPEA asala na kati ya lopango donc ba mes attentes ezali na kati ya lopango. Mama Irene oyo komi dossier ya ye motazali chargé pona ba personne vivant avec handicap
ye moko aya na kati ya centre aya kotia kimia tolingi ba nomination te tolingi ndeke pour que kimia ekota na kati ya lupango il faut na centre tokende na ba élection oya kozwa azui ope azui pete abete la moninga maboko mais ba nomination wana donc na kati ya centre toza d'accord te tozali d'accord te ye motazali président nani ministre délégué na biso représentante légale na biso tozali koluka intervention na ye aya ko intervenir yango tala lelo oyo ndenge lupango ndenge ekomi ngana dirigeant centre on a pendant 11 ans totikala komona makambo ya boete moni lelo oyo centre ekabwani à partir ya ba nomination moto o aluki ba makambo nyonso toyo eza manaka ezali manaka pona donc le koso na ye ya mbongo yango nde donc o komi komona ye manaka wana zanani azali coordonnateur provincial ya ba personnes vivant avec handicap ya za lokola numéro 1 ya Fekopeya na ville ya Kinshasa. Bon ngandenge nga nazoloba boye nazali koloba boye ke pona ngai na bandeko misusu tolongoye na biso na Fekopeya tolongoye na Fekopeya parce que aliri ya zali komema lupango azui centre na biso en otage banda sala nomination wana to constater que azui centre na biso en otage okoyoka peut-être que lobby ya sima lobby to kufunda ye na l'état pour que to samba na ye avant que to samba na ye mama Irene aluka moins nini pour que aya kotia kimia penza na kati ya lupango tokende na ba élection pour to pesa confiance na Fekopeya azali ko dribbler biso yango wana to lancer appel et pas ya ministre na biso moko ou bien na affaire sociale ye moko baluka moins pour que baya kotia biso kimia na kati ya lupango. Quand tu es président, quand tu travailles avec les gens, il faut écouter tes collaborateurs, en parler avec eux, trouver des compromis clairs ou faire les élections pour que l'organisation règne dans de différents centres. Mais Erza chef, on a nommé, on a imposé, tu es devenu dictateur partout, des autres Ndekotaka. Et le Sengi bien, papa a pesi Mbela, maman Irène, Bokita sur le terrain, dans centre, séparation Koti, Vouye Koti, Bayo Kanate, quand tu es la nomination au Asek na Fekopeya. Alors la personne qui dit Fekopeya, elle appelle une personne avec handicap. Ce qu'il est en train de faire, les alliés dictature, les dictatures, ils ont imposé bateau ya Lingi. Alors ça ne se passe pas comme ça. La carte il y a centre. Le 5 moutons surtout, à son centre, au bas difficulté, il y a batol. Je pense bien que quelque chose. C'est benga maman Sylvie mbote place azali maman Sylvie benga maman c'est maman Sylvie mukeba et pour sola naie pour son bus oyo baza difficulté batol to yanga na mushiku na baza difficulté toilette c'est qui bien té to maki ba to toilette ni comme na presque vous d'ailleurs sur déjà donc ce pays centre baza a kota funa ba difficulté bongo ya batol chaque fois son mbule bandi a peut-être comment saison ya mbula déjà il faut que mbule bandi et zo sointa ka banda kuna bango mabala la égalité auto 5 mutunyo surtout à soutenir bango à ça peut être ba vivre mal quoi ba tout vivre ratia mokili alors pas trop bon na suka numéro na yo peut-être ko benga yo pe mon pe chaise na pe et un peu la difficulté hein. Bon en tout cas pour nanga moko vélo oyo nga nazo tambola nango yo abuti ko defango et pas ya moninga na biso na centre kaka ezala prévu kutu ke na bima mais lokola vélo nanga nini naza nanga na vélo te ndengo wana na buti ko senga oyo bon oyo yango pe moninga pe abengi nga lobi ke no nazongisa ye vélo na ye nazo senga na bato a bonne volonté ezala awa na Congo ezala à Libanda bato a bonne volonté basonganga basombelanga vélo vraiment pour que ngai pe natambola naza na vélo te aosenga bato a bonne volonté penza basombelanga vélo
Le numéro na yo? Bon, numéro na ngai ya téléphone yango yo 081 260 92 00 081 260 92 00. Numéro mosusu 085 011 18 10 na suka 085 011 18 10 na suka. Alors, tu as la souka émission biso? Oui papa, message monsieur Zali. D'accord, pas mes attentions. Maman Sylvie. Bon, en tout cas, na sepeli makasi na mama Sylvie ndenge yazwi idée que bon, ba Congolais nyonso surtout en général, il peut pas gouvernement ayo kaka kolela na biso na canal ya mama Sylvie. En tout cas, pena kosenga pena ba autorité pe ya mboka basunga pe mama Sylvie pour que bati aye maboko pour que mama Sylvie abandaka pe kolekisa pe ba émission na biso na ba TV. En tout cas bati la mama wana penza maboko penza makasi. Mama Sylvie vraiment wumela na yo nzambe abakisela yo tozo sala ba émission tozo zwape mbongo te vraiment tomoni yango lokola que en tout cas premier moto penza o penza à reconnaître passe na biso penza yewana. Alors tu peux si mbote mingi vraiment les sous hein, mbote mingi ma blandi machanga na Paris. Maman Anne Bukanda, mbote place bozabi mi balé, mbote mi papa monsieur l'abbé Dieu donné qui simbi là, papa bolingo, papa motema malamu, mbote place ozali, mbote ba tout ba ko soutenir maman Sylvie. Bo soutenir maman Sylvie, tebe initiative azango malamu. Ba centre beza qui ntesa eza la difficulté belé, maman Sylvie azo sa effort personnel pour te avancer à sa réalisation bloc belé. Mais celui bo soutenir maman Sylvie ko za malamu mingi. Bo soutenir maman Sylvie za beda malamu. Bo benga ye bo soana, bo tunu projet na ye, akopesa ba projet nango boyo ria eza bloka malamu oyo pesa pa handicapé to sunga to salisa za malamu mingi va pesi mbela bango mebele zwata na émission to sala papa okoka ni na lobby na kati émission oyo o comprendre ni za soué handicapé azaki ancien président centre asali 11 ans yo difficulté handicapé mingi ninga za bongo alors so pour ça na benga numéro apesi wana boswana ye ba difficulté za makasa kata centre wana mbula ezotangaka ba difficulté bango mezebele boko soya papa so bengie yo za malamu mingi vraiment. Alors biso pe oyo sebe serviteur Rodrigue toza na studio na biso studio so comme nango BK studio BK wana esa makambo bersaka ba activité ebele studio BK sa ba activité ebele so pour ça que bazo image pour na otali théâtre pour na otali fête d'une manière anniversaire collation baptême tout au clip day nyonso tout BK studio BK ezaona pona bino bo benga numéro studio ya BK ingénieur Belon Kwalama et benga studio BK ezana sio bo mona ngo benga ye bo swana ye awa soza poto oza prom awa na kini ya matanga oza prom ya fête nyonso tout ya mariage benga studio BK toko servino comme il se doit pour les boulot na biso to se une loko bongo. Alors merci maman Sylvie vraiment merci mon papa parce que c'est opportunité soit non mon demander le merci vraiment les deux ceux qui message ceux qui zali ya ko lancer na ta poto ou ba rota l'émission oyo. Que bon, en tout cas, merci mingi pour na bande konabiso nyo surtout ba Congolais à poto. Oazana motema ya mawa asunga biso vraiment tozali bande kona bango. Tozali bande kona bango, tozali ko souffrir penza makasi penza. Biso penza ba handicapé banda penzanga na komi na ba age oyo natikala komona tabola momoko ya pays na bisote yango ana nazo senga na bino pardon
bosunga mama Sylvie. Ah, nazo senga na bino pardon et pardon. Bosunga mama Sylvie. À travers mama Sylvie, biso pe tokomona polele. Na pesi pe ba numéro na nga nyonso tu o nga naza nango. O mutema na ye eko toucher. Pona maloba o nga na lobi pona réalité ya biso ba handicapé abenga pe biso kaka na numéro wana. Ou bien pe abenga mama Sylvie. Mama Sylvie pe akokomisa biso ba message nyonso tu bino bokozala nango envers biso. Po bandeko pe oyo pe baye pe kosala émission oyo bango bayebi centre AZ bayaka na bango à tout moment. En tout cas bato pe ya bonne volonté pe batia pe loboko et pas pe na bango. Pour que pe bango bako komisa pe kaka ba message et pas na biso. Merci beaucoup papa, merci Nico Balobi. Sylvie Mode TV officiel, émission dédiée pour les handicapés, émission dédiée pour tout les difficultés, émission dédiée pour le peuple congolais, quinois, congomani, surtout votre émission Yango parlant les handicapés. Par les handicapés, tous les gagnants sont handicapés, difficultés, dans l'émission Oyo. Studio BK, Studio BK, ils ont un service et belé. Studio BK, ils ont un bloc et belé. Studio BK, ils ont, je peux dire, tout ça comme un belé de Studio BK. Benga numéro Studio BK, je n'ai pas de quoi. Dans Zawana Yemoko. Otali fête, oza anakin, bengaye, mariage, oye kuna ozi poto, oza anakin, bengaye, oza image, day, nyon surtout, awa. Ce qui est pour ça poto, oza pour ça que, oza dans mon corps, orphelinat, awa, na centre, ya miko, il y a troisième âge, oza pour ça, moi, dans, yaka, bengas de beka, oza image pour notre relaxango, même la chaîne abisso, maman Sylvie, même la chaîne sous relaxango, même la chaîne yomo to relaxango, studio beka, eza on a pas bien sur service, moko, eza wana. Et pas bien sûr que vous avez des suites. Je pense que c'est tout ça, nous avons apprécié, surtout en Allemagne, à Paris, aux États-Unis, nous avons apprécié. Alors, soit pour ça, dans mon corps, on fait notre wapi, bien servir comme il se doit, c'est notre boulot. Donc, on a des suites, bien sûr qu'il va vendre mais chez nous, qualité et alors, merci Maman Sylvie, l'initiative aux oies émission. Merci tout, on doit soutenir Bisso dans la 4 émissions. On se prochain numéro. Bye. Sylvie yaka lukeba, Sylvie yaka mamaye. Hitler alobinga na yoto betatu, na planète Vénus CP, Jupiter. Batata ba mama bandeko, Bobo sanate, tout ça bon na site na biso sika. Na koboya, Sylvie Mode TV officiel. Bon s'abonner et belé pour moi na koti déjà. Ngai déjà na koti na Sylvie Mode. Bon s'abonner et belé.